Kagame a comme se dévoilé malé mais à lobby que Alembi naie processus à Luanda n'engage porte-parole à gouvernement à Walobaki na République démocratique du Congo Patrick Mouyaya a précisé que Rwanda a zali na intérêt mon côté que paix ezonga na est pas battre STND et lié Sakaye mokolo lelo a sali point de presse à lobby RDC et yebaka bongo kozwa ba militaire ougandais pourquoi pas ba rwandais pe ba ko zalawana bozali ko sentir vraiment que ezali motema mabe topé ko luka ko tuka ba ya République démocratique du Congo. Entre temps biso République démocratique du Congo tolobi bendele ko ya tete tozali déterminer na terrain ponako silisa masolo wana ya guerre. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mokolo ya lobi a solo laki na Conseil supérieur à défense ba mikano ya makasi ezali kozwa ba stratégie pe ezali kosalama pour le koyeba bongo ko affronter monguna kuna na front avec un partenaire idéologie KNB to bimisaki micro na biso na population po baloba ndenge ni bazali komone la FARDC. Félicitations na FARDC surtout na ndenge bazali ko beta kuna Masisi ezali ko se récupérer avec impact na idéologie. Conseil supérieur à défense chef de l'État a sololi na ba conditions oyo bataka makambo à défense kasi ezaki réunion moko élargi ba détail bolandango na reportage oyo signé face au Kiromé. Commandant suprême, il y a force armée, il y a République démocratique du Congo, puis il y a la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a président qui, mokolo ya mercredi 8 janvier 2025, kuna na cité, il y a Union africaine, réunion, il y a Conseil supérieur, il y a défense, oyo, et sangisaki, ba corps, ebele, na kati ya réunion yango. Mingi ezalaki pona kopeta lisolo ya situation opérationnelle ya République démocratique du Congo mobimba pe mingi ya parti este ya République démocratique du Congo na kati ya réunion yango ezalaki na participation ya premier ministre Judith Suminwa, ministre d'État en charge de la justice azalaki wana, ministre ya communication pe média porte-parole ya gouvernement, ba responsable ya ba branche nyonso ya armée pe ya la police bazalaki na kati ya réunion yango pe ba service ya sécurité ba responsable na bango bazalaki na kati esengeli koyeba ete ezali pona mbala liboso nouveau chef d'état-major général Gilles Banza a participé na kati ya réunion ya conseil ya défense. Na occasion yango ezalaki mingi pona kotalisa ba grand axe ndenge alingi kimia ezala na kati ya République démocratique du Congo mobimba. Kasi mingi montée ya puissance ya ba force armée ya République démocratique du Congo esengeli koyeba malamu ete mikolo oyo euti koleka ba force armée ba ebi na ko récupérer territoire ya Masisi oyo ezalaki na maboko ya banguna ya République démocratique du Congo ebi malamu ezali na Rwanda oyo azali kolinga kimia te na kati ya mboka tope na partie est na yango ministre d'État ministre ya affaires étrangères azwaki ba orientation ya lenge esengelami nantina na yango esengeli koyeba lisusu ete na kati ya conseil ba decidaki bato nyonso tu oyo bazali suspect oyo balingi kimia na kati ya mboka te nyonso wana esengeli justice ezala na sima na bango po bazali kolinga kotrahi mboka. Population ya République démocratique du Congo bazali ko féliciter FARDC ndenge bazali ko défendre mboka na est ya République démocratique du Congo surtout na Masisi kuna ndenge bana mboka bazali ko bundana ba wazalendo avec impact na idéologie. Chumba Boyo Ngomba ekangaki makasi nyonso M23 longonya na ba force armée ya République démocratique du Congo pour na ba avancer topé ndenge ba bina ko récupérer parti ya mboka oyo ezalaki na maboko ya banguna na yango awa na Kinshasa population a s'appelle na yango makasi pe encourager bango. Oui bon na so encourager ba héros na biso on a pour récupérer territoire ya Masisi. C'est ça mon encouragement, je l'encourage davantage. Donc, concept de Kopesa Bango, ils ont qui bakende na façon de verser te ba musu bakende gauche, musu bakende droite parce que tout ça na ba musu ba to kende ngwa na ba comme na terrain, parce que rompre bango
baza na bato moko bosima na bango bazoloba ke botika bamanduki wana bosala botika bato wana bakota. Il fallait bazala déterminer et avancer juste pour récupérer notre territoire à part Massissi. Oui, il fallait encourager motivation et zala pour le gouvernement. Ce qu'on demande au gouvernement, il fallait toujours la motivation à nos héros militaires pour récupérer le territoire de Massissi. Eza neti etene ya nzoto na biso. Boboko na yo balingi bakata ngo bazwango na moto mosusu. Soki moto moko ya makasi ndeko na yo moko ya makasi aye a récupérer azongisi loboko na yo ndenge ezalaka. Je crois que eza esengo mingi. Biso soutien na biso ezalaka toujours topesa bango mokaroswa. Ata makoki ya kotindela bango eza te, mais encouragement na biso na musika totindaka bapriere na biso tozosambela mingi mpo bakontinue ndenge ti entièreté ya territoire na biso ezala récupéré wana nzela suwe na biso. Mais yango ekosalama kaka soki biso na bango tosimbani na bango makasi toyopesa bango bakontinue alire wana bazwi bazonga nsima te. Epuis parmi bango soki batraître bazali bahésitaka te mpona kodénoncer bango parce que yango nde ezongisaka biso nsima. Mais tant que tozoyoka ke tozokende liboso en tout cas eza esengo surtout eloko ya makasi nde yango wana parce que souvent gouvernement azalaka na volonté mpe ya kosoutenir bango, mais bato oyo bazopesa bango bazotindela bango yango mpo bakomisa yango mpona bango nde place ozomonaka mwa kokoso ezali baluka babongisa mwa place wana po soki ezokomela bango bango mpe bazala na courage ya kosala mosala wana. Esengeli kocontinue toujours na kodéfendre intégrité ya mboka. Esengeli superficie ya mboka ndenge ezalaka ezonga na kati ya République démocratique du Congo pe population bazwa kimia awa bato oyo bayebaki na kokima bitumba bana ya mboka ya Masisi. Plus de 100 000 personnes bayebi na kozonga na kati ya mboka po ba force armée ya République démocratique du Congo nde ba récupérer yango longona na ba FRDC ya mboka. Ngomba ya mushumba. Po nini mwasi soki abomi libala ekomaka pasi ase remarier tope azonga lisusu na ndaku ya libala. Préoccupation ya KNB ya mokolo lelo bolanda reporter signé Miti Mafuta na faso ki robe. Si soki abomi libala okomona ye po azonga lisusu na kati ya ndaku ya libala ekomaka pasi oyo na ndenge ya kosakana te mosusu akovanda epa na bango ti bakomona tonton mosusu akomi koya epai ya bana abeteli bango kaka ke o tonton junior nde akomi koya kasi kende okoyoka o nazwa ndako na ngai ya kokende kofutela. Ezalaka nini na bandeko basi po mingi pe parmi bango bakomaka lokola bamakango ya mobali oyo abanaki ye bakabwana kasi mobali na mwasi na ye bakomi kokutana pe na kwe moko boye suka boti lisusu. Ezalaka nini bandeko pe balobeli yango. Bon, avec ngapi naza mobali mwasi soki akabwani na ndako oyo azalaki soka bimi ezalaka pe mo passe parce que akomi lokola oyo babengaka nyoka bakati mutu da mobali nyonso oyo azomona kaka ata na sexe ta mandepo amona bango nyonso bandenge mona bisika oyo ya uteli yango wana ezalaka mwasi soki akutili na ndako ya libala soka bimi oyo biso tolobaka mwasi akomi poli akomi mutu na akomi likolo akolinga vraiment akozala professeur mobali te akozala kaka ke a kutana mobali azoeka lokola ka bongo mais na considération ozali soute parce que amona kaka oyo déjà salinga wana soki na yepe na ndako oyo ezaka même chose kaseka omona ka mwasi soka vandi soka mina ndako seke a persévérer déjà trop et puis mobali wana donc tango obima seke akomeda motema déjà suki yango sala o nyonso ekomotinda asala bon ngai tant que jeune na on peut être conseil na yebise ke ibele so ba ndenge moko peut-être un mususu wana ezaki chemin na yo te okutana oya yo parce que mutu na mutu nzamba sala na mutu na ye vous comprenez peut-être to baka nzungu na nzuka zana kifinuku na ngo okende kuna ba ewumeli te mekeme okuta pe na mususu boye esimbi na ngo tout comme si eza na ngana on peut être conseil ke oyo kolinga oleke obebisa mutu na ozala palpier boye okoluka ka oyo ezala ya yo omona ke oyo nzamba tindelaka yo
ozwa kaka mombali nyonso akomi koboya ye puisque ayebi ke eza na condition oyo alongwaki na libala na ye ya liboso eloko ya liboso yango wana eloko ya mibale lisusu soki peut-être abotaki mombali oyo akolinga kobala ye lisusu ayebi ke libala akobota ekufaka te suka mokolo mwana akobela akozongela tata ya mwana wana obien na mariage akokutana tata wana yango mimbali ebele bazala na hésitation ya kobala mwasi oyo abotisika mosu obien abali esika mosu abomi libala raison yango wana oui nani conseil na kopesa bango soko obali mombali abobala mwasi obien obala mombali il faut koétudier nanu mwa ata molai oyeba ye mombali pa yeba yo mwasi pa yeba mombali ke eya kokomaka lobilobi boye kosani boyi kokabona mwasi soki adivorce abalaka na pasi problème baconséquence eza ebele ta mosusu comportement oyo akovivre yango kuna asepeli nango te yango nde aotalela nano afa abala nano atala motu moko boya tobala ye to afandisi ye na condition oyo bitema na ye ekosenga mosusu mpe aomona aumeli te ta mosusu abaye na yabi te nasemie natika na nga bongo mpo makambo na omona na akoka na nga te natika na nga ka bongo nafala nga sala makambo na nga mosusu ndeko mwasi moko aosenga nga conseil na conseil atake ndeko na nga na bi te nakolakisa nzela mabe te nakopesa conseil na bi te ndeko na ngai na vie il faut yeba ndenge nini okofanda na libala to ndenge nini okofanda na bato conseil oyo nga nakopesa ye wana aleka nde mwasi alinga koleka mayele koleka mobali mayele te yango wana ebele ko ebebisaka biso ebebisaka basi makambo ebele mama yebela tobalanaka mpona meilleur mpona pure awa bino bozali kokoka lisusu bapire te na kati ya mabala na bino nde ezali kotinda bino bozongaka na bandako ya baparent kasi yebaka ete mwasi mingi soki akabwani na ndako ya libala ezalaka pasi mpo akota na kati ya ndako lisusu ya libala ata epa mobali mosusu yeba deja nini oyo ozali kosala ntango ozali na kati ya ndako na yo yeba kose comporte mpe beta kara ata kutu makambo ezali kosepelisa yo te pesa conseil moto mpe azali moto akochange na ye kaka kasi soki ozwi décision ya kozonga epa na bino mibali misusu baprofitaka mpe bongo atikali na ye célibataire élargi yebela notable hors pair ya Kasai Central Topin Kabongo ezali titre ya magazine haute personnalité oyo et où paraître haute personnalité magazine mensuel d'information générale mettant en exergue ma personnalité marquante y a temps présent à la une Kasai Central Topin Kabongo un notable hors pair na éditorial na ye Claudine Passa a titré qui a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Yébani que Moussala est sénateur, et ils ont dit qu'on votait par loi, mais qu'on contrôlait exécutif, car si et pas un topé comme on bouquet chai, dit TKM, qu'on secourir, bande konaye, ya Kasai Central, na ya Congo Mobimba, ceux qui basent dans les besoins, et comment le cola, seconde nature na ye. À travers Fondation, Topin Kabongo, Mukenge Chai, preuve ya amour oyo Jésus-Christ a terre na Bible et bimeli lisusu na mokili. Le choix de Topin Kabongo comme questeur du Sénat est une décision judicieuse qui promet de renforcer l'intégrité et l'efficacité du Sénat. Na visite d'itinérance na ena Kananga, Topin Kabongo Bukenge Chai a lancé appel à l'unité ya bana nyonso ya Kasai Central. Le 28 septembre 2024, et côté Kalagrave, na mitema ya bana ya Kananga, pour la visite ya Topin Kabongo, et yaki kofungula masolo mususu, lokola yesu tamo baneko leka, partout abaneko sala ba miracle. Ah, wana kichaza basakana kana mai, kasi na Kananga, mai ezalaka pasi, atali pasi ya bandeko na ye, Topin Kabongo Mukenge Chai, ake ko soulager, bandeko la commune ya Lokanga na Katoka, na deux bornes fontaines ya mai na Kananga. Lors ya rentrée parlementaire na Kasai Central, le sénateur Topin Kabongo a yebisi ba député provinciaux que Bondi Belangai, président Félix Tshisekedi Tshilombo, a memaka Kasai Central na motema na ye. Na visite na ye na hôpital ya Bomberger na Chikaji, Topin Kabongo a assisté ba malade sur place, pe a foutu ba facture na bango nyonso à travers Fondation Naye a annoncé réhabilitation et le centre de santé Moussoussou puis a bakisi lisusu que na cadre ya Fondation Topin Kabongo Mukenge Chai ba kotonga 33 forages
na Kasai Oriental Mobimba. Fondation Topin Kabongo Mukengeshai, Paris gagné de la modernité de la vie de Kananga à travers l'action philanthropique naye oyo azali komene Topin Kabongo a kotisi lisusu président Félix Tshisekedi Tshilombo na mitema ya bandeko naye ya Kananga. Construction ya université ya Kananga oyo ezali kosalema sous l'impulsion ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Topin Kabongo Mukengeshai yemoko a palpé de doigt avancement ya ba travaux. Magazine Haute Personnalité a dressé portrait succinct ya Topin Kabongo Mukengeshai oyo azali présenté comme philanthrope peu proche ya population acteur politique ya kosakana nango te. Né le 8 août 1967 na Kasai Central, élu sénateur le 29 avril 2024, Topin Kabongo Mukengeshai a comme équipé membre et bureau sénateur nyonso pesier confiance comme questeur. Pe na cadre ya politique azalaki conseiller politique ya Félix Antoine Tshisekedi comme candidat député na élection ya 2011, représentant adjoint na UDPS Canada na 2014, pe na 2018 tangu Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a commis président de la République. Topin Kabongo azalaki nommé secrétaire particulier. Tout dit le Topin. Président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a yambaki délégation ya bureau ya Sénat et pas naye na cité de l'Union africaine, délégation ekumamaki na Jean-Michel Samba Lukonde. Puis Topin Kabongo lokola questeur pe membre ya bureau azalaki wana. Na même numéro ya Haute Personnalité magazine, Judith Soubine Toulouka a porté au voix ya RDC, deuxième poumon climatique mondial. Jacquemain Chabani a sali évaluation et état de siège na Ituri pe na Nord Kivu à travers briefing ya presse oyo bazalaki elongo na ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya. Première édition ya rencontre exceptionnelle Lydie Omanga Paris gagné. Nouveau programme RDC FMI Doudou Fambalikunde fait gagner la RDC 2,8 milliards de dollars américains. Ba travaux, il y a comité de pilotage politique, il y a Fonaret, Guido Andomboyo, azali ko jouer rôle clé. Na Haute Personnalité magazine Oyo Kaka, Bandal va célébrer 68 ans, il y a commune na bango, célébration Oyo ezalaki parrainé na Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Kassina Pointe ezalaki bongo député provincial ya Bandalungwa Jared Panzu. Haute Personnalité magazine numéro oyo elobeli Topin Kabongo Mukengeshai le questeur qu'il fallait. Na prochain numéro tango mususu ekozala yo. Oui. Imprimerie Pro Étoile la bapesi wa congolais ba cadeau à travers misala ou ba proposer bango bolanda ba détail na reportage oyo. Transformez vos rêves et vos idées en réalité avec l'imprimerie Pro Étoile. Nous sommes fiers de vous offrir une large gamme d'impressions sur tout type de support. Nous avons ce qu'il vous faut à des prix hors concurrents. T-shirt simple $3, Lacoste $5, chemise $12, chasuble $3, gilet $15, relap $49,9, base $5 le mètre carré. À l'ancienne galerie présentielle au deuxième étage, local 2M4. Contactez-nous au plus 243 85 25 77 259. Pro Étoile, votre partenaire de confiance. Au Tikilelo. Parce que bayebi ko fana libala na mibali na bango te so bazuka problème muke ake ko beti la famille a éviter que ba makambwana et ça la kabaretou ya salité na couple ba détail pour na reportage à Miti Mafuta face au Robert. Ezali maturité tope ezali koyeba te tope ezali conseil oyo mama tope bandeko ya mwasi bapesaka ntango ndeko na bango ya mwasi azali kokenda libala nyonso bakosala yo esengeli yo betela biso surtout mwana ya mwasi azali camarade ya mama nyonso oyo ekoleka ya malamu te ya mabe betelaka biso po biso tokoyeba ndenge nini ya koprotéger yo okomona mobali na mwasi bavai na ndako kasili kambo moke soki esalemi mwasi ake mbangu abeteli na famille na bango famille pe basila soni babandi kobenga na telefone papa pona nini ose comporter boye liboso ya mwana na biso kutu na misusu ba débordaka bamo ba kokoma komanke mobali ba respect
ezalaka nini bandeko mibali badéclaré. Bon, comportement wana na basi eza malamu te parce que moni osangani bokomi moto moko. Alors s'il y a un problème batrita yango na kata libota soki ekomi ke ozwi problème omemi en dehors ozotonga suite eza lokola ozokabola foyer na yo. En plus baso bazalaka na bizaleli wana na bakategori mosusu tokotala ata mosu aza immature akola na te, mais soki aza moto akola aza na maturité eke aosala biloko wana aza mwasi mabe, parce que ntango ozomema rapport ya mabe oyo mobali asali na kati ya ndako epai na bino, premièrement epai na bino bakosepela na mobali na yo, deuxièmement do bakolinga ete, troisièmement okosutuka famille bavandi ote comme ekomi trop yo na mobali wana bokabwa. Bon nga nakopesaka conseil na basi basalaka makambo wana ke soki obandi deja kosala vie na yo na mobali kotala nsima te metalaka liboso, parce que liboso nde yango nde moto ezala oyo tolobaka avenir, talaka liboso soki avenir na yo eza le meilleur ozomona ke eza malamu, mais soki ozotala nsima yebaka oyozonga nsima lobi kuna okose retrouver pété et okoregrete ka un jour. Donc conseil na kopesa na baso basala biloko wana en tout cas basalaka yango te eza malamu te, do yebaka ozoyinisa mobali na yo na bandeko na yo po ekomaka na nsima nango ke même sikoyo ke baproblème wana soki bobebani bokabwani eke mokolo moko bobose réconcilier sikoyo ekomi lokola mwa likambo po ndeko ya yo apusana pa mobali na komi koyoka soni azomona lokola ndeti kake anatuka ye nasala likambo boye, est-ce que moto alingaka nga suka nango don ekomaka makambo ebele alokomi motu moko na bainquiétude envers motu, mais ntango mosusu mpe kutu ye alimbisa na ye ayebi ke oza semeki na nga to oza beau-frère na nga. Donc na basi wana en tout cas nakopesa conseil ke basalelaka bizaleli wana te, soki oza na problème na mobali na yo bovandi na kati ya ndako botraite yango esili po bobongisa makambo na bino ya lelo. Comportement eza malamu te, azofiche bacomportement ya bien te, il faut tosilana entre nous na ye nde il faut tosilana. Conseil na opesa basi basalaka bongo batika biloko wana eza bien te, baserange entre mwasi na mobali. Ntango toza na kati ya famille na kati ya ndako tokotraite biso mibale, mais soki azomema yango epai na bango cela veut dire non azorespecte mobali te. Bon ngai sikoyo nakosenga na ndenge Bible elobi le mari aime sa femme et la femme d'autre se soumettre à son mari. Vous comprenez? Nde nalobi yango wana parce que soki atangi keno Biblia na makambo etangami na ndenge ya bolingo tokotraite biso mibale, parce que ntango tolongola bilamba tozalaka biso mibale, ntango tobotaka tozalaka biso mibale, cela veut dire que non ata likambo ezali tokotraite ngai na ye amiable. Ndeko mwasi yeba kopesa mobali na yo valeur po aye pe apesa yo valeur afandisa yo na kati ya ndako na ye pe ahonora yo liboso ya baparent na yo. Soki likambo ezali oyeba kotraite yango bino mibale na esika ya kokende kobetelaka bandeko na yo wana ezali kosilisa mobali na yo valeur, moto akobanga ye lisusu na famille na yo akozala te. Boyebela po vie ezalaka na brillante sino te okoya kokutana na mobali mosusu ya motema mokuse oyo koya toyebi te. Kanbe News à travers coordonnateur d'Yango Basaki, message et aveu na ba téléspectateurs nyonso Olanda Yango attentivement ezali na français. Salut, message à vous chers téléspectateurs, abonnés, followers et autres d'une manière ou d'une autre, la manière dont vous suivez KNB News. KNB News est un contenu créé par One Communication and Marketing Agency, qui est une société de droit congolais créée en 2012 en République démocratique du Congo.
Le premier numéro de KNB News était diffusé à Kinshasa le 15 novembre 2015, présenté par mademoiselle à l'époque Julie Biuma. Kinshasa Nabiso, pour ceux qui ne savent pas, le slogan était Kin et Leki partout. Qui était au départ un programme ayant comme objectif de promouvoir l'image positive de Kinshasa, notre capitale. Après, nous nous sommes développés dans l'actualité générale avec les communications, le reportage, enquêtes et autres rubriques non commentées. Beaucoup nous suivent, mais sans savoir exactement le fonctionnement, les tenants et les aboutissants de notre programme. Non seulement c'était voulu, mais aussi nous attendions la bonne saison. KNB News, une création et conception de votre humble serviteur que je suis, a pour vocation donner la parole au grand public, ne diffuser que les informations vérifiées et lutter contre les fake news ou les informations fausses. Beaucoup vont se demander le pourquoi de ce message. Et maintenant, premièrement, pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette aventure depuis 2015. Si vous êtes quelque part, vous savez que vous êtes passé par KNB, nous vous adressons nos sincères remerciements. Vous avez contribué à ce que nous sommes aujourd'hui. Deuxièmement, remercier tous les téléspectateurs, à la fois publics, intervenants et fournisseurs de contenu de notre magazine. Sans vous, KNB n'existerait point. Troisièmement, remercier le partenaire, les sponsors, particulièrement la société Beltexco et les diffuseurs de nos émissions en République démocratique du Congo, actuellement Perfect Télévision, Actu 30 Télévision, ainsi que l'Artiste Télévision. Sans oublier nos plateformes en ligne KNB News sur Facebook, sur TikTok, ainsi que notre chaîne YouTube KNB News. Sans oublier aussi avec Jimmy Mukendi, Sans filtre, qui est un programme éditorial de la rédaction de KNB News qui explique l'actualité chaque jour pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe à travers ce que nous vous informons. Nous sommes à notre 10e année, estimée comme une saison de tous les enjeux médiatiques et communicationnels. À vous tous, bonne année. Bonne année au premier d'entre nous, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bonne année à tous les membres du gouvernement, gouverneurs, ambassadeurs, chacun selon son autorité établie à travers la République. À nos chers publics et fidèles téléspectateurs, bonne année à vous. Toko servir bino comme jamais auparavant année Oyo. Negena Kinshasa Tolobaka, Ekoinda Mapé avec impact dans l'idéologie. À vous tous, restez branchés sur nos programmes pour ne rien rater, sur les informations impartiales, crédibles, sans parti pris, et pour certaines communications essentielles diffusées sur nos antennes.
Bonne année à vous tous. N'oubliez pas, Kinshasa Nabiso, Kin et l'équipe partout. Je vous remercie. Donc, na souka édition à l'élo, na zaki na plaisir à présenter Bino Yango. Botika la fidèle na ba page na biso KNB News sur TikTok, pe na Facebook, pe surtout bo s'abonner na chaîne YouTube KNB News. Neto monani biso mukolo lobi avec le même plaisir. Magazine.